Taba mission chrétienne et marambo esprit saint à la raté. Esprit saint le ban on une émission monsieur dali paraclétos. Ils a écouté parler aux autres marambo dans le monde invisible aux autres transmettre dans le monde ya vivant. Donc esprit saint pasteur morota ko côté le mal bageno azan esprit saint et ko za lukuta. Tout le monde azan a ba particularité en Nzambe pas outa na plan divin. Ezala yo ezalanga. Tout le monde peut azan a ba particularité à Satan. Nanzoto nae azali attaché pe na Satan. Pour mutu a kabwana na Satan, il faut qu'on atteindre un niveau de spiritualité très élevé par là au kabwana na Satan. Que mutu moya ko juger bozate ceux qui n'ont yebiete to na no pousse pembe na été. Les restes des spiritualité on Nzambe mo yebi sika ko tchae. Mais sauf ka musique pour na ko sala succès ezali ba procédure moi moulai. Okoki koza na don mais succès zelo comme sous. Mama tchala mwana place azali. Tu as vu que notre détachement, il y a les trois corps et salemi, corps, âme, esprit, c'est détaché. Et puis, âme kendara na barzak, deuxième sika âme zongaka. Et puis esprit ezalaka on peut continuer à surveiller corps et sika nyos bokome mango. Bilo comme ça, il y a spiritisme, il y a gagné dangereux. Tout le monde a gagné dangereux, le bino repère c'est un bon au félé. Mais colo trop na réseaux sociaux, bazo ça va 1 million ba mallette mutuye moko asa millionnaire. Ça gagné dangereux. Ye aye bien ko zwa ngote fo yondo zwa. A kosi we ko zala au félé. Mais or okoko ma machine a tiwe à sacrifier. O ko la robinet o ko kanga ngote. Avoir une parcelle à Kinshasa, ne plus un luxe. Grâce au service de FHP, devenez propriétaire d'une parcelle achetable en 4 tranches. C'est-à-dire 20 sur 20 à crédit pour une totalité de $2500. Voilà, comme propriétaire Elongo Nabandeko, il y a FHP, dans le service de Basali Bandeko, nous sommes au Bayebi Sele, Bayebi Maloko, jusqu'à l'entrée il y a Docteur Mouyembe et Sikawapi. Si occasion, na bandeko nyonso que bako kakozwa ba terrain à crédit, hein, bossa vraiment na lombango parce que mon kilito yebité lobby bozomona un peu ba bisika na bisika to la sarabino ba bipai o ezalaki ezalaka bazamba ezalaki bazamba to ezalaki ko négliger mais lelo bino moko boyebi comment tu comment seul mabele et qui t'a valeur et se multipliera toujours, c'est-à-dire que c'est le royaume motoya yakozwa. Pour procéder, hâtez-vous en contactant le plus 243 82 161 72 ou le plus 243 85 21 43 344. Réservez vos visites et ouvrez vos dossiers en toute tranquillité. La terre Congo au Congo. Bakoko baloba mokili mbanga ntaba ata kale mokili ko baluka mbote mokili mobimba bozolanda haut-parleur télévision bisika bozwami esengo komona que mokendeza liboso na bino toujours de retour mosala monene tozotonda vraiment bakoko na mosala vraiment ndenge vraiment bazali ko accompagner biso tout le monde vraiment que nzambe vidi mukula rose la vraiment na biso parce que longo tina bino tito komi vraiment na basuka neboye puis la bateau vraiment basala qui confiance na fondation haut-parleur pour na terrain na bango et puis pour na pe ba makambo pour na bana bakende kozwa un plus et puis bazonga pour na kotonga mboka kosala on a lolenge mususu nde bato bakanisaka ki bipai na bipai bazokendaka ezali sukate mais ezali bipai wape sengeli kozwa mayele et puis pour na koya kotonga mboka oyo lokola pe ba biso ba mikendi toza awa toza ko bunda pour que symbiose wana mélange wana mixage wana force wana ensemble ko kosala kitoko vraiment totombeli ba bonne chance na ba bana onyo so basala ki confiance et puis ba bisika bazomi vraiment ba bonne chance na bango pe ba oyo pe baza en cours et puis ba oyo pe bazu ba terrain na bango bazo sala ba ferme na bilili ne pe bozali komona ba visite osala ki pona ba ndeko oyo basali déjà ba réalisation na bango na ba nyama bilbele bozomona na bangombe wana ezosala vraiment plaisir il y a trop alors lelo na embeli bino ancêtre
titre to sil sarana été émission to sala ranaye na ba détail ya esprit bande ko bolanda makambo bokoko bolanda makambo spiritualité bolanda makambo ba église mais ça na makambo ba pasteur ba bombela biso et ça na makambo ba sango ba bombela biso et ça na makambo yo tam susu pe ba chef coutumier to pe bangunza ba bombela biso mais to awa na émission au parleur c'est sika wapi il faut bofongola matoi na bino bofongoli vraiment misu pona kotala pe pona koyoka très bien maenini oyo lo ba awa bolanda émission na bandeliti na suka et surtout toujours penser ba condoléances na mama tchala mona tiki biso tala vraiment na ngambo mosala mingi o asala ki ya ko brandir étendard ya monoko ya mboka moko ba minoko mboka na biso parce que nyonso zali na ngaka Congo chiluba oyo vraiment na culture oyo abetela ki ngo c'était trop un peu kolobela mayepe ya liwa côté ya ba musulman côté ya ba rose chrétien côté ya ba franc-maçon côté ya ba koko mambo liwe za appréhender ndenge nini ancêtre za na biso awa mbote na yo ancêtre. Ouais, mbote papa Mukendi mbote na balandi nyonso ya haut-parleur les ancêtres na utaka ba Congo na ya Kinshasa souvent soki na yo ko salisa batu to na ye na ba programme susu et ça la que non na lekapé tout ça l'émission pour vous comprendre voilà tout ça ancêtre et rataraté vraiment merci déjà pour la disponibilité à tout moment que vous avez kin aux gens qui sera ko bengate et puis bisope tout ça qui sera peut-être ka ko yambayo parce que l'émission tout ça ranayo ils sera très pertinente que batu ba réaction ya kebele mais na moni déjà listé parce que émission tout ça rano l'autre fois ba esprit au tangaka batu balobaka ils sera peut-être pour la première fois bon mon amour tanga ba kombo ba esprit bongo mambo caché to découvrir marambo ba secret na ba sima ba kombo batu balobaka ba Yahweh bakombo bato balobaka Jésus Elohim mamambo ebele to redécouvrir en sous une émission oyo pourquoi pas te profiter déjà pour na repesa mbote pe ba bonne fête déjà pe na yo moko to komi na sukane bande konyeso bozo kolanda biso bolandaka au parleur merci pour la fidélité maman kuba to peso ba mbote ebele Nelly Mokela vraiment prix Nobel ya gentillesse to pesi ba mbote ebele surtout na papa molonga ni na yo vraiment papa na biso papa ntima na nyangi vraiment kozozwa yo na lombango mais malgré pour toujours te kozozwa soit bientôt ba mbotema elamu ba mbotema elamu bako toujours ko batela yo mama nano soki association mama mofondo ba mbote na yo belé mama bibi cheunu ba bonne fête c'est belé bino nyoso ba mama bolanda biso ba mama bonga ba mama na biso belé boza mokili mobimba éparpillé nazongeli yo ancêtre liwa e komeli biso ya mama na biso tchala mwana on peut toujours que toujours ça pété yo po yoka ki musique na ye déjà moto oyo asaleli par exemple culture naie ou bien na moto yo aimbeli musique gospel côté spirituel tant baku faka ils en a deux branches et ça les marobi zaka na branche moko bakoko baroyo yambaye. Ouais donc mama tchala mwana place azali tu dis que notre détachement il y a les trois corps et salemi corps âme esprit c'est détaché et puis âme kendara na barzak deuxième sika o âme zongaka et puis esprit ezalaka on peut continuer à surveiller corps et sika nyonso bokomemango mais avant tout mutu avant d'asseoir dans lieu de repos au lieu de tourment moi ndambu ya jugement salemaka par rapport à parcours né sur terre parce que paradis et ko zwaka batu si na forme religieuse et ko zwaka batu kaka so to komi na jugement dernier tant que jugement dernier nano yete paradis mutu okota non kunate mais ça na ba lié o mutu akindaka non ko vanda pour aller qui ba séjour na ye à repos si nzambe moko ayebi place au succès la mokili na ye après na résurrection nde jugement ya munene goya nde mutu na mutu azana sika okende moya ko loba na okende na moto to okende na paradis ezate misala ezali o ya salaki à part musique azape na caractère na ye na kati ya famille na entourage et puis na kati ya société o ya vivaki nango ya malamu to ya mabe batnyos ba prochain qui ba yebi parce que mutu moya ko juger bozate ceux qui nano yebi été to nano poussa pembe na été les restes des spiritualité on nzambe mo yebi sika ko chae mais sauf ka musique pour na ko sala succès ezali ba procédure moi moulai okoki ko za na don mais succès zelo comme sous on sait très mambozo lo bawana to ki non poser okoki ko za na don okoki ko za na talent mais succès zelo comme sous mais non bon
bandeko déjà bazolanda na TV bazoba déjà mais non bazana bato bazali exemplaire par exemple pour na bango bandeko basala ba musique gospel baza bato bazara soi-disant na Saint-Esprit bango nzamba tombola bango yango sala ka succès que bato musique a mokili moi ba yoka musique on ezate parce que yango eza soi-disant satana bango bakenda ko sala ba rituel tout ça marampe bima pe il y a couple moko frère Matou Samuel so moi sinepe asala témoignage que ndepé bakungu ça to pe bandeko msupe baloba likambo ba rituel ba cimetière mais ba kioka mo ba ki na frère ngope soi-disant moi ça so témoigner ka kenda rapé cimetière mais yo tant ozo lobeloko oyo zo linga ko affirmer loko wana to ozana makambo zo bombela biso fungola mokili zo landa yo eyoka. Oui, côté à succès ezala ba mission chrétienne ndenge bat balobaka to ba mission profane mutu moko ta ko tombola musapi ki asala succès moko ezaka ya pamba. Donc tozana ba succès ya pamba ezali ozana succès ozana rien. Ezana ngo succès ya pamba. Ozana rien, ezana ngo naturel. Mais succès c'est que comme na ba intérêt na ba bénéfice na kati directement ezali lié na ba entité. C'est pour cela monaka mutonga ko sala succès pour esprit apesa ça comme tout succès à liberté. Il faut renouveler contrat. Abatu mususu ko mona pas renouveler contrat moi ko renouveler contrat eza susté atike kaka bongo abani ko bénéficier kana ndambo relation o ya misale laki. Mais dis-moi succès de plus en plus on a besoin de succès, de plus en plus il faut continuer à sacrifier. Parce que le monde de la musique, c'est le monde de pacte. Il y a des démons. Donc tout un démon pour envoûter. Parce que le monde de la musique, c'est une musique sublime mal. Et il y a un sens inverse. Il y a un après na mato ya aveugle. C'est-à-dire qu'ils ont un mouvement, oui. Ils ont un mouvement où les kakawana, ils ont un démon où les kakawana parce que le monde de succès, ils ont une façon dont ils ont où surtout ceux qui ont un mukesima. Ndenge bon, na monde de succès kaka, kolanda o mama chala mwana, o musicien chrétien moko, o musicien boye, tout le monde, mutunyon se peut à maintenir, à gérer succès nae. Ayokana ozolamba otiki nzungu na yo ke kotala ye olandi yembango okena concerné osali boye mouvement tout wana ezali mouvement lié na ba entité besprit mutu ba mvutaka batindi mupepe wana et puis bino boke kuna boke ko sepela après bozongi donc mokili eza na bandenge nango yango ekendelaka mutu akoyi kozala na don akozala modèle pour la sabatunzela mais démarche pour à gérer pouvoir wana zalaka toujours na top eza monde ba entité ba mission chrétienne ba pasteur ba wonyo so makamna zolo baba yebiango à moins que ozala oya ko lobo makamu susu parce que ata ba mission chrétienne makambo esprit saint za raté esprit saint le ba ngona na émission monsieur dali paraclétos ils a écouté parler zo ka makambo zo na monde invisible ozo transmettre ngona monde ya ba vivant donc esprit saint pasteur moko ta ko ya ko tellement lo bagino azan esprit saint et ko za lukuta. Parce que l'Esprit Saint n'a pas besoin de canceller les abonnements. C'est pour cela que nous avons expliqué le monde satanique, le monde discipéré, le monde divin. Pour comprendre place in l'Esprit Saint, comment le monde est dédié à Maboko ya Satan, Lucifer n'est bandé les Aikinani, et puis les lois comme Anani. Mais déjà tant aux fonds là non bon on a son non il y a pas pacte sur un nous allons koloba mais pour na bango qu'est-ce qui fait la différence par exemple bango barobeta na bango concert musique chrétienne to il y a gospel wana ba mon ba frère on ba kimia par exemple que ba ça la ba sacrifice tout ça mais oyo ya mokili tout le monde ba concert par exemple les 25 PA wa héritier watana barobeta oyo fallait outaki ko beta tout ça ancêtre yo ebi maramo melimo ba rond-point sur tout le monde a jour on a bouclé na embouteillage stade plein na suka na bato bakufi jour pe les sous pe bazo pour na pe ba date moko très stratégique tout le monde a payé les 25 mais yo pose hôtel c'est pe koto yo que pour mutati ka kolamba atika nyoso keke ndeka ko wele la pe pona bakisa na plein wana que ils na makambo sko bazara na deux portes d'entrée il y a ba côté ba musique chrétienne na côté musique ya mokili oyo biso to ba benga ya ba mokili so disa ya moderne ya ba satan na tout ndenge ni fongola na oui, tout est lié à branchement. Place où tu es branché. La mission chrétienne, baza mingi na pour base ya mystique ezali discrétion. Secret des ali pouvoir. Jamais mutokoya awa bandi ko beta lisolo ya secret na aussi longtemps na place où ya zali kombo yesu ezali boso. Ça dit que tant au kombo yesu ezali boso, mbala moko bazwa sur esprit saint ba cha place wana. Or ekozala passe mutu moko aya ko beta tolo azan esprit saint.
na lobakango puis na continuer ko lobango pasteur moko ya lobi azan esprit saint. Esprit saint ezate loko to kanisa ke koti mutu non. Tout le monde azana ba particularité ya Nzambe pa uta na plan divin. Ezala yo ezalanga. Tout le monde peut azana ba particularité ya Satan. Nanzoto na ye azali attaché pe na Satan. Pour mutu a kabwana na Satan, il faut qu'on atteindre un niveau de spiritualité très élevé par là au kabwana na Satan. Tant que osa accroché na astral, na monde ya plaisir, na monde ya ba sentiment, astral ezali place moko sphère moko boye sphère moko ba entité ba vanda ko ba entité légère et puis ba ko conduire yo na ba sentiment. Or Satan zo miroiter yo. Nyonso ko miroiter yo oza la pasteur, oza la mission chrétien, oza na besoin tambola na camion ya bien, otonganda ko ya bien, oza la na ba oza ka likolo, oza ka likolo. Mais or ko yoka na Bible. Nzamba lobi ni lobi ta Jésus a lobi cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous serez donné après. Mais les lots sur total na terrain to mona le reste de to tchali boso. Libala, mombongo, voyage, miracle. Le reste tant to tchango déjà liboso royaume de Dieu to gérer on ndengeni. Or pour na kolanda tout wana eza tout eza lié na branchement. Connexion, parapluie, fox, intermédiation zo permettre malobo zo loba ezo leka tina esika oyo zo lingo tchango. Tant que un musicien chrétien, musicien ya musique ya mokili, bango nyonso baze loko moko. To yambaka bango. Mais moi koloba ezate, to yambaka ba musicien chrétien, to yambaka ba pasteur, to yambaka bango tout. Parce que spiritualité za likolo nyonso. Religion mutunda sala ka religion. En cette chose au bongo, ça veut dire que nous avons bâti un mokili poto ça la succès, c'est que poto suffire ka yabiso moko, so que comme il kamba succès des places spiritualité à Jisaka tondengeni. Mais mutoza ekela muyasuka yana mokili. Mokili oyo mutoza mutasuka, be esprit nanu ba vivaki a. Parce que déjà ceux qui tozongi ndenge na kati ya ba religion zali, religion chrétienne, au moni Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ndenge na kati ya religion za idem pena monde satanique to monde luciférien. Au mona Satan Lucifer azali Dieu na kati ya empire na ye Belzébuth azali net Jésus na kati ya empire wana et puis Astaroth azali grandique yepe azali net Saint-Esprit ba créer bango misato wana bazali les trois personnages au babimi Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit na kati ya mokili na bango. Lucifer ayeko na trois groupes ayeko nommé sous six esprits infernaux ou ayeko travailler na bango. Et ndenge moko na religion Nzambe asali appelle quatre esprits o bazoko accompagner biso na terre tozana ba ange Gabriel tozana ba Michael ainsi de suite ndenge moko kuna azui Lucifer Rufukal Satanasha Agaliarept Flereti Nibiros kuna pe atie apesi bango ba pouvoir yako tambusa mokili par rapport à ba responsabilité net Lucifer Rufukal ba pesi ye pouvoir yako gérer ba trésor nyonso za mokili Le bateau va comment la ba mbongo belé. Oui, donc ça dit que na monde luciférien biloko wana ezali et puis na kati ya ba entité auto bengi ba élémentaire tel que ba niom peut ba gérer makambo tali sol na sous-sol mon ba département ezami balé côté ya Lucifer ba benga ngo ba esprit infernaux to benga ngo ba entité moko ya Goweti mais ba entité ya Goweti ba entité ya cimetière té mais bazali gouvernement o ezana kati ya groupe na nini ya Lucifer. Or Satan azo agir côté physique. Place siko mutu azana Satan na nzoto na epe azo poussa na pembeni ya Satan. Satan azo agir ezali de face mais zaka mutu moko. Face A ezali moko Satan mais aza côté physique visible. Biloko ezali physique visible ezali côté satanique. Azo miroiter yo. Ah, faut somba montre ya Rolex, $1 million. Faut qu'il y ait à Dubaï, au somba château. Au monde Satan, biloko nous exagéré. Au côté na monde satanique. Mais comment on kuna sikoyo porte d'entrée ko kota pa ya Satan ezali nzela ya Lucifer. Lucifer azo agir azali mingi côté ya théorie. Nyonso ezali théorie, nyonso ezali ba connaissance ya lumière pour na début ba benga ki ange ya lumière. C'est pour cela que tozongi na Bible. Au monde na Genèse. Lucifer azaki esprit mauvais te. Azaki esprit bon parce que nyonso nzamba salaki amona ki ngo eza malamu. Lucifer
aye kokoma azalaki Lucifer o babengi ye porteur de la lumière. Or Lucifer porteur de la lumière tokomona mokili na kati ya Genèse yango kaka mokili tozalaki nanu na nuit kaka tel que molili. Mais pour la séparation on est seulement lumière eye. Or lumière ezali boule de feu. Ezali boule de feu na kati ya lumière to robien to mona Lucifer babengi astre brillant, babengi étoile du matin, babengi ba kombo ebele o memaki etant que Lucifer. Mais aye ko koma Satan ndenge nini. Po abandi ko kotisa confusion entre selon Bible Ève na Adam na kati ya jardin. Babengi Satan accusateur, adversaire. Adversaire anani, accusateur anani. Tout le temps ko fundaka mutu pa ya Nzambe. C'est comme si yaza mayele koleka Nzambe, on Nzambe ayebaki pourquoi salaki mutu. Ko fundaka mutu. Nzambe sali mutu na mabele. Akoya ko sala mabe, akosopa makila. Parce que Satan en vrai dire, azo continuer à jouer rôle na on Nzambe apesaki. Mais mutu a se rabesa plus bas que Satan même pour jouer rôle batindela ki. Parce que mutu batindaki pour évoluer spirituellement pour azali microcosme. Azali particularité ya Nzambe. Azala représentant à gérer tout. Normalement, il fallait mutunde à diriger Satan comme mwana musala. Mais le Satan a comment sika ko diriger mutu comme mwana musala. Donc, comment nasé comment les colo. Sikoyo, Satan, comme Satan, adversaire, accusateur, plus loin, ba kombo eko bakisama, comme démon, esprit mauvais, comme babengi ba Amon, babengi ba Asmodée, ba kombo nyoso yebi Satan, mais zaka ye wana Lucifer na début azalaki esprit bon, azalaki ange à lumière. Mais comme on a changer par rapport à biso lelo. Biso toza na problème na kati ya mokili. To simbi ba principe fondamental te oyo Nzambe atindela ki biso. Mutu na préséance Nzambe azalaki déjà. Po aya na mokili ezali stock. Okoleka na nzela ya papa na mama. Tango bandi koya na mokili. Selon ba Bible omona que non pour gérer mokili oyo. Première chose na Jérémie 9 23 24 balobi mutu makasi mutu mbongo mutu maile komikumisa te. Avant mikumisa na yo zui connaissance ya koyeba Nzambe. Nzambe abagisi alobi mon peuple périt par manque de connaissance. Connaissance ezali base ya mutu. Religion esimbami na foi na croyance. Eza penza te loko mutu kochela mutema. Par rapport ya connaissance oyeba nini oyo zosala. Or pour okima Satan, il faut otombo la connaissance dans makasi tango ba mouvement nyonso zosel mozeba que non oyo Satan. Parce que Satan azo agir na ba forme belé. On a discernement. En tout cas, pour toi qui m'a saté za mo passe. Pour on qui mena no ndenge nini. Pour que les moto ya za créer na fait sans fumer. Na nature ba sala na moto. Donc au moto ba pasteur ba boka kanisi ba le 31 décembre ko yinda mabe. Te wana ezali parole moko ésotérique parce que ezali abracadabra, retourne-toi au fait. Donc ba dozong ça fait donc eza ba pasteur ba yebi makambalo baka par rapport à ba pasteur bazali lié na kati ya masolo. Tout ezali lié na branchement. Connexion. Pasteur azali lié na branchement. Parce que les loyo, ce que tu as plus loin, tu as ba religion tango yepa na biso. Ba religion eko sunga biso te. Mais eza mabete. Muto azala chrétien, muto azala musulman. Mais erreur moko na mona ka fale tango ba kotsa ki Bible, faut ba la configuration ya kotsa ba kombo ba Nzambe oyo biso ba koko na biso na robelela. Ba Nzambe mpungu, ba Kongo, Nzambe mpungu tulendo. Ba adapter on a histoire na biso ancestrale. Ba koti sango na kati ya Bible, ba koti sango na kati ya Coran pona nini? Oromona na kati ya Islam, Mahomet aye. Muhammad aye ko kuta déjà ba kokone ba sambelaka Allah. Yete ya na kombo ya Allah. Oko imaginer. Yete ya na kombo ya Allah. Déjà ba kokone ba sambelaka Allah. Yetango zui mission na ye, yepe atamboli kaka na même kombo na poza li kombo moko déjà ba koko ba sambelaka. Elagisi Nzamba salaki likolo na se. Au bon place wana. Ceux qui chrétiens arabes, ba chrétiens puis baza na Bible, ba koma na langue arabe. Au lieu absam abelela Elohim to Shaddai, mais azobelela kaka Allah. Poza li kombo ba koko na ye. Na kati ya religion muto asala kango. Tango sali religion toza na politique na kati. Na kati ya religion toza na droit, toza na coutume, culture na tradition. Biso lelo to komba aliéné. Tout o ezali ya bapaya. Par rapport à coutume, culture, tradition, biso pe to kotisi yango awa.
tant que tu vas dire que Sambela ba kombo banzambe wana bimba die barbare parce que un arabe un israélite ceux qui azo Sambela tellement ça combo ils a tiré et pas ya bakoko na ye nde ezaï na puissance nango parce que ils a dit eko créer égrégore bokozala connecté branché ba prophète baza ba médiateur entre nzambe na biso ba dépositaire ba transmetteur tango ba ye nzambe pesi bango ba mission ko sala ba religion pona ba religion ba tu bazala connecté et boza na kati ya lisanga moko bo epesa bino force permettre maloba na bino ekomaka na esika mokozonga na bible komona na Matthieu 15:24 femme cananéenne alobi Jésus a dit que non na etinde meka pona bana Israël moi c'est insister et c'est maître na ko liya pe ba miette ko tomber na table ya maître mo si longtemps mapa eza pona bango moko ba miette eza pona ba o bazali te na kati ya évangile wana idem lelo na biso l'église ebele tozo prétendre ressemble ko leka voir même bango mais loko moko zo marcher te pona nini po tozali connecté te tozali branché te en tout cas un pasteur abeta lisolo ya Saint-Esprit et kozala théâtre soki nde ke ko luka ba gris na place ba gris bimsango Saint-Esprit wana to kondima ye osomona wana to kondima ye. Mais alors, ce qu'on nani ancêtre toujours un peu na momoké le kambo il y a un sacrifice yo n'est pas ndengo lobi bongo. Sikoyo est-ce que et ça na ba tout le monde a battu mususu vi mobimba yaye makambo na ye simbiti ya kufi ya tikele on peut bana na ye. Batwana basala pe ba pacte mais marron bango ba pacte yango eza bien tonde nini po ba mususu ka bakutana na oya mabe elia ka batu to pe ezalaka na tamo bo ici la pe ba ko bénéficier na ba relation na bango. Voilà autour pour les musiciens tout pour la d'une manière globale. Bon sikoyo tout est lié na connexion. Au moni na tangu ya kala. Lelo yo elo rotuni ezape lié na makambo etali kisi ya mbongo. Ba esprit ba sala mbongo te. Soki muto yebi soki no esprit ya sala mbongo akosi yo. Mbongo ezali biso nde to sala parce que ne bandeli tozaki na tozaki to na vivre na société agraire, tu vas vivre dans une société primitive. Société où Ezali Adana Eve, tu vas côté na paradis. Deuxième société comme une société à troc. Où il y a soukal na pesi yo mungu. Ba tu vas vendre basali monnaie de référence to bengi mbongo. Lelo ceux qui dollars les pour les américains, franc congolais abiso, franc CFA et puis kwanza tous ces bangolais. Ceux qui te pas ba entité, to ke ko senga mbongo. Esprit alinga reloko ya makasité. C'est pour cela que on a gagné le lobby que non Satan a copié kaka oyo nzambe asali et puis a changé en orientation excité dans le bateau. Tant que tu as exemple qui si mbongo. Premièrement ba kotala na banque céleste est-ce que ba komela yo mbongo parce que lelo yo tango botamaki jour ko botamaki yebaka yango consommation ya mbongo na banque céleste bandi ko peso yango. Nzambe ndaza meilleur gestionnaire. Mais mon toit ali précis à kosenga bozwina ye pour yé moko gérer mais aussi longtemps ko kokate. Est-ce que banque ngo ça mbongo ni dollar to euro to non ça dit que banque wana ezali lié na ba mbongo nyonso au place yo ko botamela. Ozomona ezali dimension spirituelle par rapport ya bozwina yo. Mais na eko se localiser monnaie par rapport ya place yo ko botama. Par exemple bimi a na Congo. On suit notre biso na Congo mbongo na biso dollar muteleka ngona valeur par rapport. Au bandit qu'on utiliser, utiliser, le lot est pas maître spirituel, on a besoin il y a $1 million, mais au bout ça n'y pas fait comme là il y a 50 000, na 50 000 jours au bout tamaki na ba malade na makambutu parfois si on consomme 40 000 au tika la na 10 000, mais on imposer kaka 1 million. Déjà ba entité lumière ba kimio, ba entité à goeti, ba entité satanique. Luciférienne bangonde ba kopusa na pembeni na yo eza na mouvement o elekaka wana po bantité mususu balongo bantité mususu ba remplacer po yo to zelaka mbongo do bantité mususu balongo soki que ba chance na o déjà ils a épuisé parce que au lingi soko vivre na état o ezali naturel te au lingi oko ko isiko na loi ya moindre fort loi nyonso ya moindre fort oko basculer sur accélérer na magie noire directement bantité on ba zui responsabilité on ba ke ko lukelo mbongo ba ko yibango na ba banque na ba place oyo eza na protection te neti pa na yo awa protection eza te ko gérer mbongo ba yeye na sala ka ba perte moko boy na ba to mbongo kenda ka ba zo récolter pour ba kokisela yo 1 million
baye kopesa ngo siko na disposition na yo siko yebisa ngai esprit apesi yo po oza humain to po oza na likanisa kosalisa famille yango apesi yo. Et bon, ce qui est pas pensé qui est loco avant que. Donc déjà, déjà monde a donné à recevoir. Bato ba yaka faire biso ayaka déjà azana ba question à poser pas azana ba réponse. Déjà moto ayepa na yo azotuna déjà mettre nga na ligne ngote ya mbongo et ya makila. Mais ceux qui ko senga makila mais nako zona ngo moto libanda à protéger déjà. Oh, comment bete na ba calculer moto libanda. Parce que mundele aza makasi na humanisme amipesaka ye moko biso to lingaka na renier mais na tindaka bato bakenda kosela nga mbongo nga na continue ko renier malgré suka ko kende kaka ozomona mais na kati wana bantité bayeli yo mbongo baye kotikela mbongo entité basimbi ba principe ba loi ba réciprocité des effets ba procédure ezali mais or eza loi ya moindre fort. Si pour te zonga na question posée ya makambo ke non bozui moko bozo continuer ko perpétuer na famille moko boye wana eza loi ya effort eza naturel o to bengaka kodia ndimbu mpungu mbambu omona na kata kodia nini zo ya wana bozaki na batu moko bakoza bandoki na famille bamoni famille ko continuer boye te to oza ba grand maître to ça le loko moko oyo ko tikalaka génération en génération. Bazana ba cérémonie ba sali ya makasi mais bino boyebi yango te. Après ko si c'est ba cérémonie wana ba yeko sanction biso moi eloko moko bo support. To benga ngo support parce que na kati nango zali na fox ndezo tambusa ngo. Parce que za nango kaka to ko zwa pe fongola ka camion na yo mais to comme si on kodia. To chango wana zane ka support. Ezaka ka lié oyo entité ko abriter ko vanda wana po aba ko manifester. Alors maître pour na kata yo pété mais sikoyo ningo hôtel sawana. C'est-à-dire que Nzambe yemoko ndenga tina yepe batina mokili pour que enfin bakendeka ko sa basanga na baluka pe banti tango to ndenge nini pour ndenge hôtel c'est que na montu ndenge yemoko il faut ka makambo pour ndenge soka pona ye mais ce qui peut impacter mokili et c'est toujours aide ya ba entité font la biso na plan. Oui, entité azaka esprit mauvais te wa ange pas entité. To mona Jésus na parcours né sur terre azaki accompagné na ange Gabriel. Tout na Mahomet na parcours na terre azaki accompagné na ange Gabriel. On va yebisa ba ndibi bo sala sube forme kasi Yesu déjà sala nyoso pona bino. C'est wana erreur moko ya makasi parce que Jésus a donné sa initiation na ba disciple na ye parce que biso ba mona ba no ya ngonde sala ka biso moi donc on a eu initiation ba moko même on a angle mususu aussi longtemps yé moko pasteur azali initié tout ezo dépendre na initiation. Ce que vous avez initié, c'est que vous avez question qui est initiation ezali ozoye ko le loko oyo zolinga osala. Nyo c'est na monde ya initiation ata côté komona et puis conseil to repesa. Côté ya commerce. Sur le plan naturel, ezana batu mususu ozolingo sala commerce moko tala na kota papa na bino na kota mama na bino nini oyo sala bango na mombongo. Misusu komona na famille on baza ba soda na ba soda. Monsieur au moins la famille on va ba journaliste, monsieur au moins la famille on va ba musicien, ezali ba don o ko permettre bino pe boké liboso. Donc beaucoup compliqué que tout est. Voilà. Ce qu'on zo linga imposer lo comme si ozali na kati ya famille te, il faut ta la forme ni ko imposer le yango. Monsieur au moins na commerce ezali ya bango te mais ya lingi yango kaka. Mo olia ta la kota papa na kota maman nani asi sala commerce. Ce ka zate yo siko yaka ko imposer yango. Ce ko imposer yango déjà toujours parler na spiritualité na kati. Na ba forme moko bo ezake no tango koti evandi bona musunye fanda te na musuni ekovanda te obana ko kweya otourna ka place moko ozo progresser te ozo bénéficier te déjà ba réalité et puis bonheur ezaka ka mbongo te bonheur ezali lelo yo papa aboti bana mais papa ngo azalaki na pauvre bana be yo koma batu tozo neti ba Olive Lembe tozo ba Kabila tozo ba Fati ozo mona que non et si ka ya komi ezali papa souci na yaza la bongo mais oreza pa na yete egoya skopa ya mwana eza mbongo nani ozo ko convertir bonheur na yo na banzela mususu idem omona mutu mususu azana bilanga mutu mususu azana banyama bonheur eza kaka mbongo te bana peza li bonheur eza na mo ba réalité belé mais ba voix o que non na lingna na zo sala faire nanga na sali loko nanga protection, évolution, et locaux ils liés à l'esprit. Mais faut que l'esprit nini oyo côté na maramno parce que mutu nyonso da doté na entité.
parce que tout ça n'a 18 esprit 18. Oh, chiffre 18 et les chiffre 9 et chiffre accomplissement la mystique pour vendre bien foyer ba cabale. Donc peut ça peut conseiller na ba maître mususu azo sala azo ninga beng esprit étoile ezalité triangle ezalité. Triangle ezali manifestation. Étoile ezali et tout ça na 5 points ezali étoile ezali orientation. Oyo salamo aleka. Comment mais ma biso une vocation. Toto expliquer ba berere mususu ko mona mutu mususu akepa ya nganga to akepa ya maître ba signe wana ezate et tiepe na ye moko pena danger cercle ya infinité ya alpha et oméga fo ezala parce que yo kozala micro kozala kati pona protection biloko wana tozana bato mususu azali aza praticien aza pratiquant sala ba côté moko bomé ba signe wana ba yekuse ba signe te or bazo tchaye na danger obenga esprit ya yete or esprit atalio na esprit psychique na monde na ye amoni a moto azana eloko te abebisio à fur et à mesure boniko changer boniko komaneti liboma boniko komaneti bandenge moko biloko wana pe te pe c'est lango conseil mais tout y a pe awa c'est très fond là non brèche wana donc ba tout pe ba ko tchon pas contexte na esprit européen moi et bebisio genre ndenge c'est à dire que oyo esprit ne oyo contexte aux contexte ne ya fo nango to ndenge nini ngai avana koma na place ko benga ka esprit ezaki tana koma na 6e niveau nde ba to bandagi bazo boniko tel so ba monde. Chaque sphère na caractère à esprit wana ndenge ni ba apparaîtra comment bazalaka nini baliaka nini balingaka te nini ko benga ye ozoma ba mouvement wana soko lingo benga ye ba signe nini foza nango donc ba entité nyonso ya goeti ya ba entité luciférienne foza la na ba auxiliaire ya cérémonie ozali na triangle ozali na cercle infinité ya alpha et oméga ozali na tinique ozali na ba torche magique wana ko mema bato na kabale non ezali kabale ezali kabala ezana kikongo kabala ezali coutume tout simplement coutume nyonso na ba concordance ce que me bato ce que ba église ba pasteur pona nini ba bombela bato makamo parce que biloko na nyonso pe na bible lobaka ngo. Mais Nouveau Testament, il y a quoi ici? Bilo, on est bimi soit disant Jésus. Mais bien plus le besoin tel s'appelle que Jésus on a Grégor finalement bande ko barosuka wapi na vinenge komi. Oui, église ya liboso ezali mutema mutu et puis ami balé ko yeba biti na yo yelaki na mokili. Soko yebi biti ba difficulté mususu ko zana ngo penza te. Po oya ko lata charge loko ezaya yo te. Ozomona. Ça dit que ba lelo yo pas ces wapi na ba pasteur. Azana 3000 personnes église mais azobete la binoka lisolo ya paradis. Or 3000 personnes on a surtout côté ici bango na agriculture élevage to komona mboke ke liboso. Ozomona problème. Parce qu'on a 3000 wana ezana ndambo ya batu oya côté bango na kati ya connexion ça la suivi ya makambo na bango. Banani ba oyo déjà bazana pas parce que église ezana moi mouvement moko lekaka wana par rapport ya batu bazana possibilité na par rapport ya ba pauvre. Par contre, les musulmans, ils sont pauvres, ils sont riches, ils sont en place de kabanaka. Mais par la religion, la église, le christianisme, moi, mouvement est ça. Pasteur, il y a un bateau qui est en bon. Mon mouvement, ma partenaire, il y a un système. Parce que tout est lié à la bougie. Et Grégor, il y a les 2 colonnes. Pour colonne ya édifice comment akowanokosala suivi na yo pour l'évolution ya musala protection élévation promotion zone ba paramètres ezali mais pasteur ko lobango na n'importe qui te tout est lié na secret za pouvoir kokamba bato belé wana foza na esprit psychique c'est pour cela que bete lisolo esprit saint aussi longtemps les esprits saint ezali otala bango neti aigle bango nyoso na kati nzungu ndenge nyoso gérer bango ndenge nyoso landela bango donc eza ba biloko wana ba koyebisa bango bandimité. Voilà. Alors, on sait que tu as dit que tu as malem, mais maintenant tu as na muzindo siko ya likambwango, na yesiko na ba pratique siko yo, na ba pratique ya ba makambwango. Tout le monde na côté beaucoup pur. Oh ya biso, c'est-à-dire que chaque coutume nango, de façon même il y a un mariage coutumier pour que moi na bino qui na libala même na mobali per bala ye libala wana za la prospère que babo ta calmement tout ce monde ba basengi ils ont toujours un sacrifice. Il faut un tabac, il faut le côté ba senga ka soso, il faut côté ba senga ka penini. Mais yo le lo meki ko font la biso brèche que ba ko sabino que likambo ya moindre effort. Mais nous sommes toujours sacrifice. Mais ce que tu y a un peu tout le beaucoup pur. Ce que bateau peut passer à n'enga beaucoup qui va pratique wana. Tam suppo na likamoro boy qui nyama boy na boy.
eza mabe to eza malamu fungola biso et puis na côté pe ya bato mosusu ya kopesa oyo basalaka mpe bapiége moto neti nyama mais après sotoka boye ndeko na famille akufi bien moto akufi fungola biso na baprêche wana pour que tokocomprendre. Ouais, bon côté ya basacrifice baesprit biloko bango balingaka mingi ezaka sacrifice soit humaine soit sacrifice soit ya nyama soit spermatozoïde. Même scientifiquement prouvé balobi par hémolyse passe toutes les informations génétiques humaines ou animales. Esprit azana besoin lo comme susté à part makila. Au moins na islam, prophète Muhammad Mahomet ezala na période na ye batu bazolia peuple na ye ceux bazolia basoso bazobukutana mikuwa. Ba esprit ba génie ba bengisi ye apesa peuple conseil baliaka babukuta mikuwa te. Okomona ngwa na coutume na biso. Na bakoko na biso zalaki lia musuni ko bukuta mikuwa te. Kutu na système boage loko na mabele. Respect ya bantité parce que biso ndeto ya na mokilo bango bavandaki. Benga ngope bantité locale nenga na awa na Kinshasa na salaki déjà cérémonie pour na bantité locale na kokuta awa po misala na kosala ukau na kuta na musala naza na problème te. Ba respect wana bantité wana baza petit na bandako nenga toza awa ba bantité locale bazali o bavanda kawa. Entité perturbateur bazana ba 4 bandako nyonso et puis na ba toilette besprit nyonso kopesa ye eloko ezaka kamakila mais ba forme zebele okomona ngo ata lisolo ya Abraham okomona geno alingaki apesa mwana na ye pa ya Nzambe mais Nzambe atindeli ye nyama eza même coutume donc biloko nyonso wana eza nango ka coutume eza mabete mais tout eza lié na intention intention nini yozo lingo cha na eloko sacrifice oyo zolingo kata ta la place yo zali branché soko zali branché côté positif be fait na ope kozala positif soko zali branché côté négatif be fait pe kozala négatif soko zala na yo branché côté moko nil be fait pe kozala nil foko tala source ya branchement na yo intention zolingo chapo intention zali convocation ezali vibration soki ezali positif ko acquérir harmonie soki ezali négatif ko développer maladie détresse na désolation tout est lié na intention na ina kata ni amananga na zokatela ngona muto ayepa nanga zani aveugle kuta na maître moko ya malamu ay bavwani alinga orienté toza na décembre na ba maître muso yabi que non faut na renouveler masolo mais faut na simbisa bato bazo ya touche oui parce que na ba dimension muso ezali oko créer temple mais temple wana ezaka kapo ba âme perdue okende ko stoka ka bango kuna okobimisa bango te bola na Kikongo kiniumba okobimisa bango okomisa bango ba entité ba no ko travailler donc touche wana pesa la bande ko balandi bazo ba comprendre ba kolandalanda ba mettre na loyenge ba mouvement za moi trop ba mettre mususu azaka ka praticien à maîtriser art mais tant on na secret o ka yaza nango mais ayebi yango penza te biloko mususu neti ya ba spiritisme ya ba gagner dangereux mutu moko aza ya gagner dangereux lobi na kopesa yo mbongo yo fele mikolo trop na ba réseaux sociaux bazo limisa ba 1 million ba mallette mutu ye moko asa millionnaire gagner dangereux ye ayebi ya kozwa ngo te fo yo ndozwa akosi yo kozala yo fele mais or okokoma machine atiwe ya sacrifier okofongola robinet okokwa kokanga ngo te bande ko na biso na ba poto bayoka nano likambo oyo ancêtre bato bazo sala makambo wana lelo tongo midi poko bakoti bato belé na gagner dangereux balozolo bango nyonso baza fier que non sacrifice ezate mais yozolo ba que bazo ko fongola nde ba robinet oui parce que gagner dangereux to bengango eza ba entité légère premièrement ko bungso bokonza likolo e ko bungso bituela na mokili parce que Satan ko miroité yo ezali kaka branche ya gagner dangereux vrai combo nango ezali carré dangereux vrai combo nango na kati ya carré dangereux nde sikoyo e créer spiritisme plus loin eye ko sala bato musu bakena ngo na ba église catholique tozana ba église musu ya bangunza tokena ba kilongo ezaka biloko ya gagner dangereux po ezana vitesse ba entité ona bazana vitesse ya ba donc mingi pe bato ebele ba utiliser yango mingi ezaki ba quartier parce que bazaki na besoin et ba coup de tête ba biloko moko ya bongo mais ba fox ya gagner dangereux ezali ba entité esprit légère o ezali tango akoti ya posséder ba bandi ko manipuler yo donc za biloko moko o muto moyen pe yo pose à ce que pour un bon spirituel azaka o oyo a commander à esprit ce que moyen ce que yo pe o commander mais na connaissance nini parce que ceux qui na toqué na spiritisme
toke na nécromancie eza na genre catégorie ya bato bako salango tozana ba pisika gogo tozana ba goet et puis tozali na ba maître authentique soki toke déjà na ba pisika gogo tokomona démarche na 1 Samuel omona Sauli akie kokutana nécromancienne idée na yakendelaki mpona bitumba za na wana ba philipsien omona Jésus akie kobenga Eli na Moïse mpona nini mpo bafortifie ye par rapport ya bitumba zaki nango omona ba abe bakei ba fête de requiem bakie bayo boka bitabe na ba cimetière bazo biti moko eza ya bien mais un goet ye akei kozwa ami ya défunt po abimisa yango na mokila sa nango baventure moko boye songolo pakala. Donc ozomona ba biti ya babilo ko na cimetière ko yo étant que aveugle ba memi okuna système nango za ndenge ni toke na cimetière na mutu ya place mutu ezaka ndenge bakundaka mu tozwi mabele toye tokati na ba chakra to po ekopesa a trans mélange kozana ba ingrédients ba parfait liliane ba biloko belé to sangisa wana après ba cotisio entité obandi kontuntuka okomona ngo pe na kilongo okomona ngo pe pa bangunza mususu tout balobi ki ezalaka bongo te bantutukaka te mpona ke banzolo côté. En tout cas mystique ezali secret na kati ya gagner dangereux il faut on maîtriser yango po sala ngo bien gagner dangereux ça biloko yelelo par rapport na marambo ya ni ya kingunza na quand même ko mélanger moté gagner dangereux zelo ko leloté omoni kingunza kingunza tozomona kingunza to ba jouer kabala yolobili kamba kabala to mona kiza ba pratique presque ndenge moko pourquoi wana uzochangote beaucoup plus kaki omoni na kingunza un vrai ngunza o ya maîtriser kingunza akei na cimetière akokende na tombo ya moto ya yebi ayebi koma vivaki nini ya malamu o ya salaki akosala appel vers ye nde bakokende bien yango balobaka ke bazonga na babongisa batombo ba famille na bango. Oui tout à fait mais siko mutu mususu ekuti ye na mboka moko mopaya eza tombo ya ndeko na ete ozomona mouvement wana eza ba mouvement yeba yango tango ozosala appel vers bantité faut koyeba kobongisa carré na sinon bantité ya négatif bakofiltre abimi na kombo ya oyo ozokanisa ozobenga tellement aveugle ondimi mais oriza yete à fur et à mesure mystique eza voix moko fo bayekusa yo parce que okosala eloko mosusu biso mpe tukutana na bachoc mais à fur et à mesure expérience ezoya parce que mystique sans connaissance ezali ruine ya l'âme mystique sans guide ezali donc ozomi boma sikoto on peut beaucoup tana bongo donc c'est interdit de pleurer bon siko na kolela pa nani na kolela pa nani sauf kaka souci na biso koma lelo to koma no nazosala mutu musala ezala ka ya amour ka ya protection ka ya tubaka nyonso ekoya tokoma kosala ngo avant tout bobanda opesi na mutu conseil et puis orienter mutu na nzela ya malamu mystique batu fo bayeba avant atteindre objectif esengaka ba moyen wana eza te po pesa maître parfois tokosomba parfum parfois tokosomba chulai mais yo oye déjà que maître musala ngo sengi mbongo ebele boy or obosani maître za mutu neti yo yeta kosala ngo be esprit nde bakozwa charge koselo musala yango moni que non ba pauvre bakutana na ba problème trop par rapport ya bato bazana possibilité ozoluka mystique bakutana pena ba problème te pour moi pona ko intégrer na ba secte tel que ba formation faut déjà na $50,000 na compte na yo moko faut d'abord moto déjà oza maele makasi oza déjà la ramo na vie voilà pona nini po eko permettre yo ba biloko bazosenga ozosombaka idem na ba code na banzimbu pourquoi ba pesa ngo famille papa tali bakotala yo boyite na miso ki mutu batali na spécifique batali na bonheur na yo o papa apesa ngo kaka ya oli apesa yaya liboso apesa ngo yaya na mwana suka i grand frère asiliki or batali na ba bonheur ndenge bachela bino mwana suka nde mutu na mbongo ebele sur le plan spirituel alors ceux qui te pesi boro na pouvoir oyo kotambusa ngo mbongo oyo yefozo soki na âge nini ekobenda ngo rapide ozona mouvement wana c'est pour cela papa zalaka avant tike loko o papa lingara mwana suka o papa lingara bana premier bureau te lingara deuxième bureau pour atteindre na spécifique amoni mutu au fois celle sabango bimi na lignée oyo lokola bimi na lignée oyo yeka fona linga pe na tike la pouvoir pour ça sabo zomo ba système za na ngwebele oyo to bona ko expliquer na ba émission mususu pour batuba zo pena compréhension.
Voilà, merci beaucoup, c'est bien dit. Ezalaki on sait très avec Naye, tu aussi ça a été parce que liste écoute esprit. Ezalaki awa tu qui tu terre en côté on sait très vraiment ça l'a vraiment ça la biso bien ça la abonné na biso très très bien bato balinga kolanda yo tellement mi kolebele lomba ngo ata lobito ko kozongi to silisata eloko oyo po yo mo yebi ke moi bandila misika ko zoyo zala vraiment pas si grand merci na bilini so bolande biso le maliki na sima caméra ngache yo alandaki un peu ko superviser ba maramususu pourquoi pas matondo na rédaction bilini so bolanda biso ba mbote belé Nanrico Maravilia bande ko na biso nyoso wana vraiment mukendeza de cœur na bino bilini so bolanda biso alors maître topé ancêtre ndenge toujours na benga rayo tozongela pe pa na yo to ebandeni ni na mukuse conseil nini roki ko pesa vraiment na bande ko lelo bien que pe lelo bato pe de basa pe belé basa dessus hein na likambo ba maître spirituel ba bu ezebelé ba aventurier basa pe bato ba lembi na ba sundola na bango ba sundola na bango ba makambo oyo tout le monde akomolika na ye kaka moi beaucoup comme mukia ibaki na ye mieux vaut à constater ka kotimi na ye kaka moni ne ye moko kaka mais bien que basa ka limité na makambo belé mais pas si pour ba aventurier ba l'équipe belé. Malheureusement, peu bino peso ba bengi bino ba mettre ndenge peut repérer peu bani on a net peu bosser trahir ça raté. Yo moro aussi ça be marampo yo. Oui bon. Na pesa moi rapide numéro plus 243 89 56 43 268 89 56 43 268. Ba ka mususu ye la rabiso mutu mususu aza déjà na kati ya karma na ye. Eloko wane ko simbate. Mais ya ye na maître spirituel. Pour assurer ces locaux. Maître spirituel, au lieu d'abandonner la voyance, à ça la consultation, soit un écran cosmique, soit une télépathie cosmique, soit un support, soit un copo ya café, zappé boule de cristal, ton abataro, ton ababilo comme sous. Il y a talité. Mbala moko bandi ko c'est la mutu musala. Bobandi ko somba babiloko. Et bimineti mai na mukongo ya libata. Ezo atteindre te na esika oya on fait comme. Mutu wana omona mbasu wana fo etika la bongo poza karma par rapport à ba passé na ye. Mingi batu bayaka vers biso batal saka biso te ba problème o bango baleka to bakana ibasala. Mais souci na ye asala ka eloko moko. Bakam susu na zwa mobali wana moi c'est lingi na susu te po mobali aza trop brutalé. Donc brutal moko donc bolingo comme na bandenge moko moi c'est lingi susu te. Et moi c'est lingi susu te. Mobali lingi kaka moi sina. Ozomona déjà au lieu expliquer nga yangote mais voyance nde e ko lakisa comportement na ye moko yelingi ka mwasi akanga mwasi mwasi azonga c'est vrai to kanga ki mwasi mais to orienter ki ye ta faut va na mwasi bo va na mwasi bo va na mwasi bo ozomona to yaka pe na ba conseil sauf kaka bato ba yaka vers biso okomona azana ba droit wana te ya bele pe balingi soufu balingi voyance te mut bato bele balingi aye pas directement à soi. Est-ce que ça rappelle des conséquences pour la bande de copie bazolanda ya wana bamsu balinga na bango bokoko bamsu bazoboya bokoko ki non bokoko ça tiko takte bango balingi bango batiko tak mais ancêtre zala clair peu conscient est-ce que maramona pe ba vitesse pesa na ba retour belé pour la bande de ko balinga voyance de balingi vitesse. Oui, vitesse nyonso zala vitesse nyonso elegi saka muselegi ta aleka marché donc nyonso zali vitesse faut au supporter kaka basor. En tout cas, mystère besprit bazar. Bazar na ba domaine de compétences na ba procédé. Na lingi loko ya lelo kaka. Ozomona déjà. Tokota la besprit oza na compétence wana te. Mais ba entité moko bazali. Bobengi bango ba poser condition na bango poser lelo. Mais ba entité eloko nyonso ya rapide na sima nango moko bata. Besprit ba bata melaka mutu. Surtout ba mettre belé bazoko boya ko expliquer ba to bazo ya verbiso. Aux importer zali relation. Ezali famille to zabatu. Eko créer famille, eko créer relation, to yeba ko gérer batu wana po lelo aza musika lobi boko kutana. Ngomba na ngomba bakutana kate, mutu na mutu bakutana. O ezala vidéo eko tikala, ako kangelongino ti soki wapi. Donc tant boko kutana bozana ba relation moko yesengo. Ngana yaka kini awo ezala gesengo. Idem na yamba batu mususu uti poto akomeli pananga to traiter pe azongi et comme elongo kutu makambu ya musala et comme ina business na ye. Atindela yo conteneur obimiseli otegele zong seliembo. Poka ka sincérité loko na kokoka na kokoka. Ona kokate na ko expliquer yo nini photo sala. Batu nde ba yaka vers biso bazwa biso déjà azo déjà net nzambe moko boye. Oh déjà problème. To solo la bien. Na baker moko pire sincère oloko ça va ça ne va pas poto ebako diriger bango ne sika ya mala matondo pona lelo esili na boende to ba na ko kabana bino pe ko singa bino botikala toujours connecté sur haut-parleur télévision
botia biso maboko na ko s'abonner, ko partager, ko commenter et puis ko aimer autres zo sala. Ngana bino to silani pe to kutani na mikolo o ezali koya na lombango po to memela bino susu basangwa malamu. Bye bye.